Bonjour à tous, c'est la Rodriguez. Nangaki na lobela. Likambo moko eza choquant mais eza vérité. Enga esika nyonso ke il faut na loba vérité même soki ko choquer bato. Il faut na loba ngo. Nazo lobela sur la pétition. Pétition ezali eloko moko bato basengaka ntango bokomi na suka ki solution eza te. Pétition ezali ba signature ya bato ebele oyo ba croire na likambo que non changement faut ezala. Ntango ozosala pétition ozosala yango yo moko te, osala yango na millions de personnes oyo basigné. Siko ntango bato wana bazosigné eza confiance moko bapesi neti pa na yo na maboko na yo yo livre yango na loi. Pétition nyonso mpona ezala véridique, mpona ezala crédible, il faut oyeba kogarder silence. Otiki sikoyo makambo na maboko ya justice pour agir. Parce que na loi ya mokili biso moko toza na droit te na maboko na biso tosala justice et pas ya moto quelconque. Mais na komo komona na ba réseaux sociaux tozwaka biso bata mangala tozwaka makambo nyonso à la légère. Yango tozomona ke tozobonga te. Malgré tozosala makambo ebele mais toza crédible te, toza na position te, tozelaka kaka bato mosusu basala biso tolanda na nsima. Parce que tozali crédible te na makambo, toyebaka kopesa valeur na makambo te. Pétition eza eloko ya kosala nango te, parce que bato bakosigner na pétition eza bato ta mosusu boyebani kutu te, bozalaka même pas na mboka moko, bozalaka même pas na continent moko. Ntango osali pétition ogarde silence parce que wana eza suka makambo omemi yango esika efo ekende mpo na ta mosu likambo moko songolo ompakala na sansa bien ou bien na sansa malamu olingi ke likambo nini stoppe. Donc na makasi na yo moko na bokasi te na yo moko kokoka te osaisir yango na loi na bato baza censé ya korecadre bato na société. Mais na ndenge makambo ezokendele na communauté congolaise, surtout bata mangala to na be communauté congolaise nazotia bangolais bacongolais ya Braza na bacongolais ya RDC, tokoma kozwa makambo nyonso à la légère. Kofinga moto eza c'est bon, koganye bambongo na YouTube c'est bon mpo na yo, mais ozoganye yango na makila ya banani na cause neti nini okoganye mbongo wana na YouTube, na effort neti nini osali ya kodegrade moto oyo nano fana na ye te, ya kofinga ta moso moto oyo aye mpona pesa information moko boye mpona esauve yo ta mosusu so babengisi yo na justice yango oyeba kose défendre, ya kolivre bato facilement na banete boye mpona nini yo YouTube na ye kota nango mbongo olia na yo, mais oyebi conséquence ya mbongo wana ozolia na YouTube na kombo ya bato ebele oyo yo yebi te, oyo basali yo pe eloko te, oyo pe ntango so vérité ya makambo yango yebi te. Bandeko tosala gaffe, ata justice ya mokili ezwaka temps mais ya Nzambe ezalaka ti kotaka. Bapétition eza te ono likambo no moko personnel okotisi yango ozosala yango pétition. Non, c'était comme ça okembala moko na justice na yo, oke na police, oke na mairie, oke kolukata moto yango ota bafamille na ye. Mais soki eza likambo ya société mobimba, soki eza likambo ya dignité ya pays mobimba, bato basignaka pétition mpo makambo ekende na ndenge ya bien, mpo na solution emonana. Mais bapétition oyo tozomona oyo ezosalama sikoyo ekomi neti ke non idée nazwaki bokomi kotransforma ngo na manière mosusu. Engai nakoya mpona se justifier. Ngai oyo nasalaki pétition mpona fille oyo azalaka awa, nasalaki yango mais nasengaki envie ya bato, nalobi idée eza boye, nasala to nasala te. Plus de 1000 personnes basignaki, nasala ekota ekenda ndenge ezokende. Mwana oyo ya Hollande afanda calme te, alobaka so basali te, ayaka kofinga susu bato.
parce que na gardaki silence nalobaki eloko te mafinga bafingi eza normal soki moto aza lese akofinga me makambo ezokende na ndenge ezokende boyokaka ngai na yawa naye kosala bavideo mpona ya kolobela makambo yango nazogarde raison crédibilité ya pétition mais oyo makambo ekomi oleka sikoyo YouTube ekomi inondé mpona nini bozosala baanalyse sur la vie ya bato oyo boyebi ata moto na makolo te omona mpe bamama mibimba barata bavi na poto yango te naloba mabe te bamama mibimba otiki mobali na mbeto ozobenga mpe na ba 4 heures 5 heures 6 heures d'ita ya balive na bayoutube nayebi motu wana kuta eza boye neti ke motu wana ntango azosolola na motu mosusu yo ozalaki na ligne comme témoin bamensonge ya boye napesi raison na bato oyo ngai nayebi balasha communauté batika bino okotuna moto boye ke no olobaka lingala non nayebi lingala te oza moto mboka nini azolobela français makasi makasi parce que bacomprenaki non eza impossible de te sauver eza impossible de te sauver génération oyo eza impossible totia makambo bien na mitu na biso bo respecter pétition soki boyebi signification ya pétition te bokotata na bagoogle ko na bayoutube na bino kaka wana ntango bosalaka bavideo bokotaka ta na bayoutube bamindele botala pétition elakisi nini soki osali pétition tu garde silence otiki loi esala yo oza na droite oyebi te ke maloba yo ozoloba ekobalokela yo epétition ezangi crédibilité boyebi te wana mpe esofo baya kolakisa bino analyse eza te kosatake na une personne analyse oye na situation oanalyse opesi conseil tosala ndenge nini ekokendele boye à la prochaine mais eza te kosite bakoma bato na baanalyse na bino bidon oyebiki na kamwe yango baklasse oyo bato bakendaka ezalaka kaka oyo obie tokosana na biso tokosaka obie bato mayele boza wapi po c'est triste c'est trop triste okoki kosafishe te osala personnalité no na makambo ya bidon neti boye okoki kosafishe te osala personnalité na yo obi gagner mbongo na YouTube mpo na makambo ya bidon neti boye c'est pas normal bambongo bozolia na bayoutube eza mawa tro yango mpe bozoko kosala yango eloko malonga te tozomona bastar ya youtube bazosoma bajet privé ya congolais nini ou bien ya moto ya mangala nini si asali yango malgré bozozwa ba 2000 ba 3000 ba 4000 ba 5000 bozosala mbongo yango nini bokomana komibombama bokobima boye te parce que badega bosala na société c'est trop boanalyse bavi na bino moko pour dire que pétition eza loi pétition eza ngulupa ya batu oyo yo yebi te basinyaki bapesaki yo confiance ememango ntina suka merci.